jeunesse nanga tout les gars qui mingi na culture pays na binisa ba force et délai ya ko bunda bitumba oyo robini sa Congo parce que culture pays est bien mingi na animation animation zaboy chant zaboy mingi so di culture pays ba bi que je ça za wana ba robina Banza London TV ba finganga zoba deux fois na même journaliste tu vois na zarazoba mais mayele nanga na bimisa na animation yango ne komisa bango batambongo Banza London TV ba regret za ingratitude wana est pas place nazalaki et pas ex-président vous êtes libre papa? Oui, je suis libre sur le lobby président on s'adressait dans moto mais on a bien cultura place nazalaki parce que bafutanga monnaie de singe on comprend ba regret ali ça dit au sali loko au sali ba makambo danger au misi énergie au sali ba makambo danger après souka filmer ba yo finga aux azoba Banza London TV ba polémique moko boye ya buzoba ezanga tina omona mutu moko azanga netina lokwa pusa na rapembe na star et puis star wana pe ado accepter ba biloko ndengo wana yango ongama na lingaka te Banza London TV ata bokena banchiki ata mona maele ba 4 5 mais ba ke number 1 na mona ozo comprendre to comprendre yango to comprendre loko wana te ya kundima bolamu ya baninga bien ba ozoboya kundima makamuninga zo sala nzamba opinion Banza London TV OK nota le président nota la lelo soki tomo beta na poto bandu les zongi lelo na kata mikili ezapo fali mutasuki si bokechu yo peut confirmer ngo Banza London TV ba plein aux sala na répétition bana chang bayambi mouvement qui toko les bérets rouges toujours makasi dato sala police chaque mercredi et pas mettre la di kopo na njili kaka et puis to sala répétition instrumentale Banza London TV na chamo ba discipline nanga na moi vraiment na zala mingi te na balade ko tambola na zala mi na palais mais lokola oyo de Mbanza TV et awa ya grand prêtre de Brino original et bengi ngai na choité et dans musala Banza London TV na botama mobali na kufa mobali na botama musicien na kata banchiki nanga ata na kozongelaka mais na kata banchiki nanga pona boulot oyo pona boulot vraiment na lela ngoma ai Banza London TV ngaza ennemi ya Bill Clinton te datikala pe kozala ennemi na ete to sala concurrence mo loyale tu vois to sala concurrence mo loyale to la ki sa ba capacité que to sa ba grand ozomona ezate oyo lelo oyo okutana susu porte-parole ya musicien moko boye alekaka ne na TV pona ko insulter ba artiste omona mutu lokwa fali pour mutu ofinga original Banza London TV Salut, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à l'air pour recevoir Bisso, na banda kunabino, na babiro nabino, partout dans le monde des abonnés nyoso, il y a de Banza London TV et ba Fanny Nyoso Bolingara émission Eza Mystique qui est présentée par moi-même Trésor Bolembo, l'homme des antivaleurs. Je vous aime beaucoup et je vous salue partout là où vous êtes. Wana ndenge tolobaka toujours ba condoléances na bandeko nyoso oyo ba bungisi ba mama ba bungisi ba papa mibali basi ainsi que bana et ba joyeux anniversaire na batu nyoso bazo fêter ba anniversaire de Mbanza London TV to souhaiter bino ba joyeux anniversaire na bino nyoso. Merci parce que na ebi ke bozalaka branché et puis bozas côté pour nakolandaka ba émission nabiso nakati ya Mbanza London TV. Je vous rappelle que Ferregola le padre bientôt azo s'exprimer na Adidas Arena o ezabongo 2 jours ba congolais bozala wana pour la musique ya Congo. Héritier Watanabe aussi chemin de la gloire
ils ont déjà dans marché. Félicitations à toi et force à toi et courage, héritier Watanabe, Casino de Paris, bientôt là des maestros Fabregas et Nazo Ebsabino qui c'est un play et avec le béret rouge. J'ai ça qui tipo ya zawana toujours bazo kumbela makambu. Bon consommer silicoti et 10 000 francs, ils ont déjà sur le marché, bon consommer en haut, pour le coup muyambo cannabis, pour l'artiste cannabis et ça la bien. Mais sur ce plateau, na ora iba tu boleli trop. Émission Oyo, eza émission mongo et valorisaka ba artiste. Na lo barayango que nous musala na biso eza koteka kwanga te, musala na biso eza kobelela te na wenze, mais musala na biso eza ko immortaliser tous les artistes congolais oyo basala musala na bango kitoko, oyo ba sepelisa biso, oyo basala makambo ya danger na animation, na chant, na domaine nyonso oyo etali musique ya mboka na biso. Mais sur ce plateau, je suis pas seul, je suis avec Lenyamura. J'ai ça qui tipoi. Hein? Pour ça, na vanda ayape na wana bino bokangisi kongango eza ya bino moko donc a chape na pandi likolo na animation ya Congo et aza icône na animation ya mboka na biso. Alors les autres trésors bolembo na équipe technique mobimba là où derrière caméra je vis mon frère Merveille et je salue aussi mon boss De Brino, 3 fois original, 3 fois Arena, mon boss De Brino original, salut à vous. Mais, dans ce cas, je suis Lukasko côté Mbandaka, Merveille Fongolelanga, Azolanga, j'ai ça qui tipoi, Tomega Usulu là. J'ai ça qui bonjour. Bonjour Trésor. Ça va? Ouais, ça va bien, sauf que Mikolo boulot dans ma cassi, tozongela ki ba travail. Pour batebele bakanisa ki tozala ki concentré na mutu moko boye be tozolobela ka mutu moko mingi tosale ba publicité maintenant to moni ki to tiki na biso pe ko lobela makam na ye to comprendre ma ki te nzamba côté na biso ba porte beleza ko fongwama yo moko ya ki pe na répétition au mona ki ba plein ozo sala na répétition bana chang ba yambi mouvement ki toko les bérets rouges toujours makasi. Tout ça la coulisse chaque mercredi et pas mettre la dikopo Nanjili Kaka et puis tout ça la répétition instrumentale. C'est-à-dire répétition moko ya ba responsable tarara. C'est rare pour mon orchestre c'est belé répéter lundi. Mais ce que biso lundi to servi sarangopo lundi est dans le calendrier. Lundi est dans journée ba journée sur zalaka. Donc et petit cité muta ça l'anniversaire na lundi et petit cité muto à ça la et logo ya lingi lundi. Et puis qui cite Moutako Hotel lundi. Et puis qui s'est mis au Moutasala à des plages lundi. Donc lundi est à Moukolo Oyo, Nzamba Chango, Nenge Mikolo Nyon sur Zalaka. Parce que Bisso to répéta Gawana pour nous sepeli ça ba fan Bisso au Walinga Jesak Chipoi, Seden Play, Junior Milimo, Brillant Solo, Mère Soli c'est du moment. Dans le Congo on est aux awa. Ngai vraiment dans zolo batake grand animateur ya mboka oyo obino mo ba congolais bo pesa ngai charge on a kozala grand parmi les grands dans za grand parce qu'on a qui grand nga wana na lobi boye na minute oyo à part Feli Tyson mutaleki brillant zate brillant solo à part Feli Tyson dimbedi hein vient nga na pesi mbote trop wa betaka pas fali pourquoi voilà. Tyson encore et toujours débat forme. Moutabeta album en loi. Donc à part rier, pour le moment Moutalegi brillant solo à Zati. Merci beaucoup, je sais que tu peux. Oyebi qui sans flatterie, papa Moutako sauté. Oyebi na Congo tous à sans moro boé. Ce qui m'tazui moi tant moko ya repé manenge yo moko utolo bana concentration à boulot. Ba boula on dirait ba tu basila mais laisse-moi te dire une chose. To kanisa yo niro aussi là. Mais oyebi que tant to koi na rep wana et voilà pourquoi avant de continuer là je sais qu'il na osenga merveille pesanga na nous extrait ya répétition ya ba je sais qu'il na ebi que image wana eza déjà na débat dans London TV mais batu ba mona niveau mo la mobalo azo sakana na animation mbongo ezo kweya batu ba telemi na salle wana on se retrouve juste après sur ce plateau pour te développer. Je vous aime beaucoup. Merci. De retour sur ce plateau, ici chez nous, c'est le travail d'abord. Il faut immortaliser ça. Tout ça, la émission, il y a des polémiques.
Batubambaye Babiso na genre polémique, mais on a des bandes à London TV et avec cette émission, pour découvrir Batu Nyoso Oyo Bozana besoin na bango Bosengaki, je sais que tu peux pardon, Yo Tozana sur ces plateaux, papa, secret Zaniniam. Non, secret za musala. Ngai papa nanga azalaki musicien, azapé en vie. Venanga Théolo Kololoboko père nanga. Azalaki musicien, abeta na shem yetu. Soko tuni batu, bakoy bisa otuni ba vie, bakoy biso kete. Shem yetu, ça l'appelle makambu nango na batana ngo ezalaka. Ça dit musique est dans le sang. Musique est à makila et puis nazana ba na chamo ba discipline nanga na moi vraiment nazala mingi te na balade ko tambola nazala mi na palais mais lokola oyo de Mbanza TV et awa ya grand prêtre de Brino original et bengi ngai na choité et dans musala parce que tant que sala musala alors faut les caper na presse. Il faut se rappeler la presse pour presse ndem to akula ki sabino tala répéter sikoyo bato batali répétition yango voilà donc musala mte benginga donc secret na ngeza mingi boulot na raisonnera mingi na ko tala makambo ele kana balabala oko kansanga mutazo reveni mais non revete mais na tala makambo ezo le kasko na attaque artiste parce que funa boule nini na ko sala po ba congolais ba sepela po bato yo bazali banda mboka ba sepela. Et la facilité kobinisa mokili. Et la facilité côté le maliboso batu ko pesa mutu sentiment et la facilité. Donc tant mutu oyemba mutu akoti si le bon na poche aya bambio len sous $50 $100 bia kabeli honnête au monde qui joue na répétition na ba veste ezo kabama na ba manette ezo ba na njili en tout cas. Bravo Bananjili en tout cas bolinga machangu ya solo pour même monanaki donc secret na ngeza kaka na linga musala na ngono mingi donc ndenge na lobaka na vitrine album ya Jos Diena na botama mobali na okufa mobali na botama musicien na kata banchiki nanga ata na kozongelaka mais na kata banchiki nanga pona boulot oyo pona boulot vraiment na lela ngoma ai voilà. Je sais qui merci ceux qui te repèrent ça ban Nzili Mbote c'est que photo pe ça sous massa na ngai Benji nzete ma le Neymar mokunza se Thérèse wana nyamuraye otoana sur ce plateau ndenge bosengaki mais je sais qui bato belé ba yebi je sais qui netika muto ba polémique mais jour wana penza to moni o immortaliser Bill Clinton yango ezaki na idée wana utaiwa non moni biso ba congolais ngaza ennemi ya Bill Clinton te datikala pe kozala ennemi na été to sala concurrence mo loyal tu vois tout ça la concurrence mo loyal to la ki sa ba capacité que to za ba grand ozomona ezate oya lelo oyo okutala susu porte-parole ya musicien moko boye ale karane na TV pona ko insulter ba artiste omona mutu lokwa fali pour mutu ofingai ozo comprendre ma osala honneur ya mboka les seuls musiciens oyo ya na président français Macron awa na kati ya Congo pa kotisi na quartier na bango ameli pe masanga na biso ya Congo awa c'est un homme à féliciter yango sikoto ngozomona biloko ndengo na bandimaka biso net ba fe na biso ba Koffi Olomide ba za ba légende ba album nini na Congo awa na sel album lo waye azate na azana ba nzembo lo waye mais mona mutu moko boye bon excusez-moi na koloba ngapa na mona ba nyangala kata moko boye à l'équipe boyebo azoboya yango motongo yaki na répétition babeti nzembo wana natali petit na nga animateur wana roi changu nabige bitumba oyo akokango te yango na mataki na podium pona sepelisa batu to balobani bana lulu akadecha de konimato pancheni bakanisha balunda tolonda bien gelo kweta tukase boni mokandela tolonda bien gelo nebi pegana mi enga kwetu dasali loko wana po nini po batu ba comprendre que tous nos familles ngana tikali ko lekate ke nalo ba ke Bill Clinton fo animateur non tozaki na bambwakela na biso ezalaki to beta na bayana po EPC force na pena zala na force o na zana ngolelo ozo comprendre bomona ba spectacle sala na ve na nga Weranson na ba Zenith na ba Palais des Sports abwaka ba cri oyo mais tellement kutana kina nyamuragera
nde Charlois lobaki po ya ndeko lobate ngani na lobisaki emezaki na ba o tozomona lelo to ba polémique moko boye ya buzoba ezanga tina omona mutu moko azanga netina lokwa pusa na rap pembeni ya star et puis star wana pe ado accepter ba biloko ndenge wana yango o ngama na lingaka te yango na salaki mo eloko wana pona la kisa bolingo wana omona ki set and play azwemba nzembo ya ba papitex azwemba banzembo ya ba papa wemba pona kolakisa ke toza ba congolais ozo comprendre to mona yango pa lelo na moni ba excuse ngami ba mona mi na tanga komba fali poupa parce que ngapo na ngaza exemple à suivre quoi mais na yebi ba série mo banda olobela faire rigola fort eza normal yo benoza muta ba anti-valeur te non ngana ta muta makamete na otala nanu les présents on entend les présents on entend les présents on entend là lelo soki tomo beta na poto bandu les zongi lelo na kata mikili ezapo fali mutasuki si bokechu yo peut confirmer vraiment mais bato ebele bazo boyango eza ignorance mo mystique soki to lobby et comme yo non to lobby parce que côté misusu balingaka te bato baloba vérité mais yo moko le roi artiste confirmer le roi na bato bazo landa non moi je m'en fous avec les fanatiques baza wana kaka pona koloba oya ko yoloba miso to sa musana biso so mutaza na minute wana mutana za numéro 1 fo ndima yo peut confirmer numéro 1 Fali bon pour le moment ponanga donc eza opinion na yo bon les opinions nanga ya lokola mona vena so jibem piana batuni Kofi Olomide bia yebi na yete yo yeba Kofi tende est ezaka obligé pour yeba les opinions na il est libre mais afingi mutu ta ya lokola finga photo mu ya mutu mo ya star mo munene na bike na yebi na ngai yete siko kendo zoka ba minduki ezana goma kuna ya kutirenga na kufa ponga na oloba o nga na lingi o nga na omona ozo comprendre dans ba cd na ko ba pe cd numéro 1 ouais ozo comprendre mais na otala na makambu o tozo sala lelo actuellement alors apprécier l'homme à son époque et dans ma bête ata boke na nchiki ata boke na banchiki ata mona maeli ba 4 5 mais ba ki number 1 na omona ozo comprendre to comprendre yango to zo comprendre loko na te ya kundima bolamu ya baninga bia ba ozo boya kundima makamuninga zo sala nzamba opinion omona ndo tombeka par échec fuko ndimaka ponga moko na loba na et après tout de bana baloba ba yoyo beni bana balwaka kwanzo tika bana baswani makoko yoyo bongo bale na tika na kande yako kanisa ba yuma nyoso na lobaka nini bondi makape na lobaka bondi makape batu te yango vraiment tongo zo ndima mutu te nzamba opambolo te donc alors fo ndima mutu o asali musala na bien ozo comprendre na loba soso na ranja bampese mpuku na ranja banyawe bana kini lufutula maboko o asali musala ne defo betele maboko o asali bulo mabe fuko wolola. Merci beaucoup, ça c'est Jesaki Achipoi, o asali musala kitoko to betele maboko, o pe asali musala mabe to ololae mais ceux qui to robeta maboko, il faut to betela docteur Sadi Marcelo Ezemo liso ya banzambe azana Luanda wana quel que soit kana yo ezandenge nini o mwana makolo bukani o yo mutu babwakela yo mpese Marcelo Sadi Ezemo liso ya banzambe. Son numéro de téléphone c'est plus 244 924 76 95 17 plus 244 924 76 95 17 wana numéro ya docteur Marcelo Sadi Ezemo liso ya banzambe na part ya trésor bolembo bobengaye et au sala bien j'ai ça tipo na lito kota siko vraiment na carrière na yo soro ozonga sima remerciement ni nango kopesa na batu oyo ba accompagner yo na carrière na yo ou bien ba regret ni nango rozala na quelques personnes pe oyo ba accompagner yo na carrière na oh ouais d'accord ça moi bien na komisa na remercier bateau remerciement ni noko ko remercier quelques personnes oyo ba accompagner yo na carrière na yo na ndengo zalelo et ba regret ni nyoza nango na ndengo ko momona lelo ke liboso kuneza ki mo ba erreur place boy ba regret na yo na ba remerciement na yo ba nyoso ba accompagner yo na carrière musicale na ba regret za ingratitude
ingratitude. Wana pas Place sans alaki. et pas ex-président na. Vous êtes libre papa. Oui, je suis libre. Na sur le lobby président, on s'adressait dans Moutou. Mais on a bien cultura. Place sans alaki parce que foutanga monnaie de singe. On doit comprendre. Regret ali, c'est-à-dire au sali locaux, au sali magambo danger, au ministère d'énergie, au sali magambo danger. Après souka filmer, au finga aux azoba et tout changa. Ça fait mal. C'est regrettable. Hein? Oui. Et ça n'a pas si grand garçon le Rolanga. L'insoussou. Jeunesse n'a tout et les gars qui mènent la culture pays vie. La ministre avec force et belé. Il y a beaucoup bitumba o robini sa Congo parce que culture pays vie bien mine animation. Animation est zaboy. Chant est zaboy. Ming ils sont des culture pays vie avec que j'ai ça ça on va pas robina. Vous comprenez. Après Moutalegi na télévision leader à groupe ngana lo bango vieux fois c'est un pardon. Soit c'est un pardon te je suis sans Zambezali. Na lobango eloko wana lokola lingaka kangisa bato akende et na lobango boye lokola kangisa bato c'est dans la kota prison 3 jours pamba bima mais nazaka na besoin pour na finga te mais na zoloba likambo oyo touchaka ngati lelo na moya lelo il faut asenganga pardon respect à réciproque wana na ba regret nanga à part wana bon na mokili bato bazanaka bato mais na musala oyo ozotunanga na ma musique eloko bafinganga zoba deux fois na même journaliste pecho wana azaka zoba mais mayele nanga na bimisa na animation yango nde komisa bango bato mbongo parce que nga grand animateur mais là sous vieux na kati ya Congo oyo ba benga les grands paroliers mais ba benga grands chanteurs normalement aza grand chanteur aza des grands paroliers mutaba cc mutaba verbe côté wana mais nga aza grand animateur ya mboka au Congo vous comprenez so ba bito ke bunda bitumba ba animateur so ba 5 animateurs so ba ngate na passo la liste wana deux fois te mais ce qu'on a finganga zoba mais mayele nanga na bimisa na animation pour les lobasoma bandako pour mayele zaka rateke il faut kende na banchiki ne to répéta ka wana to zana instrument te instrument na to luango mais ba to luwa ben instrument na ba to loka ba iveko molaso vous comprenez ba na souci à soutenir ba artiste vous comprenez donc bade belé on a kotanga ba Mike Ndembo o ba soutenanga bade belé vraiment na ba conseil na ba idée ba tuloko ba Yannick Kinia Rombox o héritier Watanabe nzembo liboso bimisi ozoka Rombox wana oneza mutuna biso o soutenanga ba artiste soka yekin azana sidaf soka yekin tozana ba jantamicine lisimo tozana ba lekinanga ambulance pas betara héritier un grand animateur et puis on appelle ça bonne chance na chemin de la gloire la team wata mobimba quoi voilà et puis bazamo belé on appelle ça ngape sous ba conseil à bien l'équipe Patrick Beckham Lady Maître salé à toi voilà ba patron joli Ilunga bato soutenanga na ba conseil financièrement donc voilà quoi. Merci beaucoup, merci, ça c'est ça qui chipoyi oyebi ermo et ça la rapace biso pena rôle na biso o remarquer lelo ba master belé ba la mai boko mo bomela biso boulot ba je ça qui o avandi lelo si s'agit to ba vérité il faut to immortaliser bango je ça qu'il a fait beaucoup na culture pays vie nazolo ba tant que journaliste na qualité à mopandisango waze ko avie na nga que je sali vie ora ba regret ya leki na yo je ça qui chipoyi les journalistes au koki ko benga invité à y na plateau mais soka bandi ko injurier muto yebi ki a père de famille c'est un grand homme na kati ya moko yo il faut bokata na nous pe ba biloko wana
parce que via le belo mo boy na kanda sentiment mo boy tindi ya lobango mais yo mto yambie na plateau na et sa propreté je sais qu'il y a Rose à la zobati parce que je sais qu'il a fait beaucoup na culture pays vie oh mutunyo soyez bien au bisonde ba journaliste et photo lo barayango mais tala ba regret na mais vieux autant à kombo nzambe er nyoso pardon c'est une puissance qui libère. Est-ce que vous avez un pan na yo te yemo razolo bake azamwana na yo obengi bena je ça qui bo sengi pardon na onyo so yo loba pona ye et ça n'a pas cité lelo merci beaucoup message so que ezala capté et vous allez bien makasi je ça qui tipoi tobeta sko masolo il y a Silikoti ande ouais Silikoti déjà bato va être d'accord nango au moni biso tant aux gens qui tirent pays vie quand on a quitté le pays, nous avons été dans l'idée de l'ouvrir à comment soutenir Bisso. Avec une bêta, moi, featuring na Mutuboy. Ce n'est pas souci dans l'idée tout ça là. Featuring mon Bill Clinton, mais dans la produit par. Produit par Félix Oisé quoi. Par Félix Oisé quoi. Mais malheureusement, nous avons été en verbe contre Taïkoufa. Et ça l'a quitté. L'idée autour de pas via ces pélins en haut. Attends, on a même la musique. Bon, il faut dans l'amiable. Mais et que nan ndenge moko boneti ba chasser bino. To ba chasser biso, to mona ke loko salate. Ya loko ba refouler yo. Ba refouler to ba kangelo ba kangso ke non ndako kangisa valise. Non, immédiatement. Voilà. Donc ça dit mbala moko kaka bongo do bimi boy. Mutu suis nde sedden père qui courage à robenganga te lekinanga to sala boy zala calme. Na mbongo na ye nde abimisa to futa studio si to sali Silikoti wana. Vous comprenez? Alors avant to bimara non na elorote. Tant to zongi to loba o to ko loba na vie to yokanite. Atali ki mona atali a cheki papa te ma cheki patron. Pour ça cheki papa te ngoto solon dans l'amiable. Mais tant a chango ko na ndenge yake nga patron bido boza bangamba. Ngam na futa bino donc on ngana loba yonde salama. Nde to yokana kite bon to sali obso to yoko sala to sali Silikoti na ba il faut personne biso. Yango moni biso to loba balele bembe na musika te. Na zonga na verbe parce que ngana vandi na muto loba verbe. Voilà. Balele bembe na musika te bato baza pembe na biso bo soutenir biso na komi ko sepela po lelo bato komi ko ya pembe na biso ba voyager ba makambo ye belé bazo lule so ba insima bato bango bazo salma ke insima ngalelo ngam na futa insima lelo ngam na futa insima mais to zana besoin mutu asomela biso insima na sake mission na collègue na moko awa Martin Engi na bisaki na zo la pa be da show artiste père Mounene ou a simbi déjà ba millions parce que ils sont tous en ba millions té ako ba ki bona sale bino cadeau ya ba ninyo ezaka pour nous soutenir culture na biso vous comprendre tous en a besoin d'un instrument aurait to louer un instrument mais tous en instrument na biso nazoli la pesu pas Martin Lukusa pan mokonzi na onatra Ado sala ki unatra izonga lelo kitoko Martin Lukusa tozole la pa Yannick Kinia Rombox sali à toi et na on rappeler alina pesa mbote pa ya ndeko na ngai mwana mama na ngai nazalaka wana ozala mutema tandenge bolobaka lobaka boyebaki Guy Luando c'est mon frère excellence Guy Luando je sais que tu peux yeyo oyedaka pe ba artiste pourquoi pas le grand animateur o ngana yo tango tozokola to sepela la animation na ye na sengi vraiment soko soutenir atanga ite je sais que tu peux yeyo maloba na ye moko esadi mokonzi Guy Luando bisonim to sala propaganda ye na to ya bison to kangisele batu koto nyonso na changu aye bibia na Betani osali kutu bien no rappelenga parce que on a sous patron il y a kosakana baleine wana baleine Guy Luando degolanga motema ya mama Deborah Luando na pesi libota mobimba mbote ya Guy mokonzi otala pe koto bande kono bango ye non to kufite eri yango pourtant to kufaka le comité ngana ina sala boy ngana ina sala boy wana so to mona eloko te mais lokoto zana bo moyi boy
message na biso ya ngwana to boaki pa na yo yo moko yeba nini yo sala pona biso. Voilà. Merci beaucoup, ça c'est Jesaki Chipoi. En passant, je profite pour na saluer le sousou. Yaya nangai Jimmy Mboyo. Ya Jimmy, nini yango vie petit na oye yoti. Ya Jimmy Mboyo, pourquoi pas Maman Katibo Tema, les sénatrices Maman Katibo Tema, na Pesio Mbote, pourquoi pas mon vieux Gisilet évolué. Je te salue là où vous êtes, Maman Adèle Yaya Aimé Mboyo na Pesibino Mbote. Toza na Jesaki Nyamura. Ah, Jesaki, du solo à 10 000 francs. Ouais, 10 000 francs. On a bien au Solana Yaya parce que chant ils ont déjà na YouTube audio quoi audio ils ont déjà na YouTube mais on dirait mutu oyo ba Solana Yaya pour dans colonne Zembo quoi wa somba Zembo wana bazana moma solo moko bon on a habité entre yena Yaya des clips salami non pour le moment donc au coup on a set and play à tel lundi tant oya retourne au Solana ngape non dans temps Solana était parce que tous en moment belé dozo bungisa to dit 2024 oyo check en aussi là ba to ba comprendre qui est set and play qui est Jesaki Chipoi donc objectif tant ces années voilà so oye ça ba tunyo suba Holanda yo lelo Jesaki Chipoi azo promouvoir na nini na musique ya Congo et lo nini idée nini ozana ngo lelo oyo nano salate pour au sala lobby ndenge yo moko utoloba na carrière musicale non non on a besoin de featuring on a besoin de featuring so talinze momo zo le kana na écran aswana gilobi na mwasa mungale ewanso oya bunda gilobi na mwasa mungale eriche dowo kichasa to pangusa donc na sali featuring na bani on a bana ya mabele Nego Di Maria oyemba mbeya mbeya nasali na Jonathan Muchele ba petit nanga to sali na bango featuring wana ezo ebike ekomi ko beta kutu koleka na silikoti salela ngo promotion e sala madongo soki na lobi bongo parce nga mona nazo ka pa batu en tout cas bord salami kitoko makambutu ezo kende kitoko esa photo ya Mbappé bino na ndenga promotion ensemble wana yo sala bien to sala programme to sala programme donc na a besoin de featuring pourquoi pas na sala featuring na artiste va débélé au bien surtout animation Bill Clinton pourquoi pas na sala featuring na Jean Tamissine on a côté monde d'animation pourquoi pas na sala na frère nanga identité ou Fally Ipupa bosser le scrum pourquoi pas maman animateur aza icône ya mboka oyo petit na kunzardo na bike naza besoin na sala ba featuring nana besoin na sala featuring ba belé ba leader Fally Ipupa pas mega animation bon à sala pas animation et puis il y a dans ba style belé oyo ko sala pe que to sali pe logo moko ya bien quoi on a bien un exemple à suivre. Voilà. Parce que moi, je remontambola. Oh non, j'ai ça qui Chipoi a intégré Jet Set y a fait rigola. Est-ce que maman vous avez bien solo? Ouais, on a bien monté. On a bien monté. Ouais, et d'un grand mouvement, Mais naturellement, aux moins du solo, on a été bien boina. Les lois concert résobéta na poto de yomoro utako lobagino. Fally Ipupa fait que les lois concert ezonga na poto parce que c'est lui qui a osé. Il y a côté les mélaba combattant wana to robo yangoti faire gola obeta Didas Arena Fabregas Maestro azobeta Casino de Paris avina yo Rosani par rapport à concert ebeta na poto ba ozobeta masiko o ligne beta masiko oui bonne chance on suit la bonne chance ezaka ndeba lobaka un mot so la bâtisse comme des mots. Il y a vraiment la vérité et puis il y a la humilité. En tout cas, je vous rappelle que Jesaki Chipoi, tous en a droit et puis nous sommes condamnés à la promotion à Makambunaï. Parce que Aza star, Aza icône ya mboka nanga, mais même au bengue na 0h à yamba téléphone. Botika au sabotara biso. Émission na biso za émission polémique té chaîne na biso la chaîne à polémique té. Mais un artiste mso robenga ya mbio lelo bien lobby a commis biso to sala ka musala po total isaka batu ba explore na bino na misala o bino bozo sala. Mais tant que bino boye ba valeur na biso té et ko sala vraiment bien té. Je sais Chipoi
On est presque vers la fin de cette émission. Là, j'en profite encore pour saluer aussi Sila Katompa, les grands joueurs dans Nenga Mukete, Trésor Bolé Moyo. Depuis la bande, il la peine à Kobele la Kaka. Sila Katompa, Massalanga, Belgine, Zetema, Mokondanzili, Saint-Thérèse, Johanna, le Neymar. Pourquoi pas l'appeler Samote, Sandra Diop, la commissaire du match, Mastar, je t'aime bien. C'est Doulouyeye, Nzambe Art, docteur Marcelo Ezemo, Liso Yabanzambe, na Luanda Wana, na Pesio Mote. Je sais que tu commences chiter vers la fin de cette émission. Message inouropé sur la News sur Hollande. Ah oui, message à l'Ikaka. Je suis confiance. Je suis Ngaï, je suis Bérin Rouge. Je suis décidé. Toujours en année, moi, je suis rebelle. Je suis toujours banda. Avant ba makamna biso robima bima moi ba mboka mike mikewa nazana besoin donc moi toujours banda nazo sala pour pourri ba biloko ba temps fort parce que déjà si le côté bimi na sali waso ya ngone bimi déjà ce qu'on a na sala pour pourri ba saint succès tout donc tu vois kozamo ba tungule ya yo wana ya yomoro seulement biloko na yomoro ngari wanze na ekota na interco de markase kintabae monda mbo sala ta 4 minutes ozomona donc na sanki nyoso na posa na sala ngo mais les sous-producteurs azate vous comprenez les aka len susu na cheba moyen nanga na sali loko wana mais tous en a besoin. Nous avons besoin vraiment, il y a lancé appel à bateau tout bas producteur, bateau bazan a besoin tout travailler. En tout cas, à poussa na pembeni, allez les bembe na musikate. Aya tout travailler, tout ça la plein bima, voilà. Donc on salama eloko wana. Donc erobima kakati ba août fait bima. Dans nos bandes de studio na sira wa na avril là wa. Donc mi-avril na bandiango tito kota ba mai na osali clip moko ya rapide après na bimisongo po bato babele basenganga babiloko wana mais na nouvelle version sikoyo do sali yango mais na moi idée moko boye moi idée mabanga sika bato sika obaki ba milinze mama muziki oyo ave nanga tous pepele ya mbetolo to poser ba Jackson Tamba papa na Tiana donc faut ebima parce qu'on a besoin ya ba soutien vraiment. Bato ba benganga on a besoin de travailler projet nanga wana abeti plus 243 85 44 20 245 085 44 20 245 na besoin ça la remix ya biloko nanga et bimansus l'état nan to ando bonga mapo to sala pe biloko mususu na baninga susu to sala na sali koto na sali boye moi featuring yali na sali koto do numéro nanga yango na soit akobenga yo trésor o zwanga facilement to solo li pona moi projet wana ndega ezalaka donc à part ça nazo lancer sous message na ba grand prêtre en tout cas biso ba Bérin Rouge to on a besoin d'instrument to on a besoin ya matos to zaka boye ba to bimaka ka boye donc to zaka ka boye mais matos quand même eloko musala pour to sengi voiture te to sengi lupangu te on doit comprendre to sengi nde eloko musala ya lokola ah noko jaye sombelanga munduki nako tarazambanga moko on doit comprendre c'est très important voilà aurait qui n'a qu'à vous déranger yo les lotos louer un instrument on a besoin $100 $200 mais ceux qui ont sommé les instruments vous allez bien nous avons lancé un message on a Martin Lukusapanu pour nous appeler dans Nzembo moko nous avons bon sapon naie 400 tours à Lupango Nzembo il faut bima 400 tours à Lupango il ngola exani oyo kango tango bima trésor yo za no calme 400 tours à Lupango de Martin Lukusa azawana pour na makambo wana nous avons lancé un message on a Yannick Kini Rombox pour un instrument pourquoi pas na sénateur Guy Luando voilà les maîtres Guy Luando baleine du noir voilà du noir donc Guy Luando motema Deborah Luando donc mokonzi to la besoin ka ben sima ya biso moko po esunga biso na misala na biso to sala to into sala moi soirée moko bo to bisi mato sa biso to beti concert to into ke sa eloko moko boye
tobimisi ma instrument na biso tobeti oreke to luaka ya kolua eza pasi ya bino moko nde ezalaka bien da message yango wana mpona kozala ingrate napesi bato baosoutenir ngai bambote napesi mbote na Mike Ndembo mozwi ya pasi ayebaka pasi ya baninga motema ya Carmel Masiala papa na Christine pourquoi pas Jackson Tamba mon ami docteur Papi Kamanda na Belgique azali ana kin docteur Papi Kamanda na pesi bambote ya trop na pesi mbote na maître gauche Kwete azana kati ya Canada na Montréal na pesi mbote na Sati Mobutu mona njel dollar net na film Sati Mobutu yao yangwana na bosanité le boss Trisken Makengo Maeva Palace Arena place au répétaka Kolobor Boss Trisken Makengo, salut à toi. Trisken Makengo. Okay. Voilà, Maeva Palace na pesi mbote et pourquoi pas na mama ni mama 3 fois pembe kolega bango na pesi mbote mère Janicia mère ya Steven donc Bozé Belé on a besoin de contacter nga plus 243 85 44 20 245 na bosanité Corneille Chota Sida Yambongo Corneille Chota Sida Yambongo mobali moko pembe ta lancé mbingo wapi bouclé. Merci beaucoup, ça c'est Jessak Chipoyi sur mon émission Eza Mystique. Votre présentateur de cette émission c'est Trésor Bolembo. On est vers la fin de cette émission là. Je remercie derrière caméra mon frère Merveille Oyo Abalole la kinga mokili tala ki côté Mbandaka et la Pesimbote Bosse de Brino original les 3 fois Arena balobi Songandila balana yo biso yo to tambwisaka kanzela na ndenga mukete. Je salue aussi mon chief les cordons ici à Kinshasa au Mont-Sel la noblesse pourquoi pas Masalanga Moko Molipasa Mojimo Margot Mobali l'apôtre de tous. On est ensemble, Bob et Kokissa, pourquoi pas notre petit intervenant Moïse et Oscar Boukassa, Napesio Mbote, Biska Bolanda Biso, Sandra Diop, Masalangai, Mathieu Goli, le docteur, Napesio Mbote, Napesi Mbote, na Rudi Bituka, mon frère, je t'aime beaucoup, tous ensemble, c'est Doulouye Nzambe ya Are, Nabosaniote et Nabosanité, mon fils est Christopher Botouli ainsi que Laetitia Botouli Bolembo et Gédéon Botouli Bolembo na pesibino mbote na lingarabino mingi maître Giscard Bassembe salut à toi et mon vieux Pati Bolembo Chief salut à vous bye bye Libanza London TV